Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bino surtout, bonsoir. Baño surtout vos amis, ma bota, ma famille, ma connaissance. Batunyo so oyo baebi Nadi Batimba, batunyo so oyo balingaka Dina la star, moi na Italie, moi na Milan. Présentatrice to chroniqueuse ya émission Panza Poké. Oyo asola na bino toujours ba biso ki likambo eza Dina abimaka mo asola na ende ezaka toujours parce que za maramususu moya olobango ya raté za ka face à travers médias ne to meka ko s'exprimer to meka ko loba o ezo déranger la kata mitema voilà Dina la star lelo abimi alingi asola na biso likambo yo et déranger peuple congolais nyonso o et déranger surtout en Congo donc o et déranger ba Congo nyonso o et déranger vraiment population congolaise likambo ya vice gouverneur na biso ya Congo central vraiment de kona biso Justin Luemba na pesio bambote pa yoza vraiment na sengio ba courage na sengio vraiment oza la makasi oza très fort c'est Nadi Batimba depuis l'Italie la chroniqueuse de Milan na ye zale loko lo baté tant que ndeko moi c'est tant que muto na apela ba ndeko ya basi et tant que muto ona na famille vraiment naza na pasi makasi likambo elali singa pongi te ça depuis na mona ki vidéo wana nazolela kata motema na nga na ole na kata motema na nso ba eske mutu vraiment o azana bana mutu vraiment o azana mwasi o azana famille ba ko sala ebo et pourquoi et pas ndeko wana za ndenge nini ngaruti na za ndeko te na yebiete na même pas ka za raté so ka za wapi mais vidéo wana et toucha kinga na ndenge mo osarate vidéo du vice gouverneur Justin Luemba et toucha kinga lokola cousin na nga lokola noko na nga lokola papa leki na nga lokola leki na nga pona na bande comme mibali vraiment to komi wapi tozo kende wapi pe congolais azo kende wapi to komi na fin du monde ou quoi tozo comprendre te eza nini au juste le peuple congolais mutu akomo préférer na mbongo ke réputation mutu akomo préférer na mbongo ke valeur ya mutu akomo préférer na mbongo ke mutu to ebite ndeko mwasi oyo assistante ya gouverneur ya Congo ya pardon ya Congo central eloko nini ezuye nani atindi nana dans na sima eloko wana o esalemeli comment ko exposer un père de famille na niveau ya modèle wana et pas n'importe quelle personne un vice gouverneur o azo konza mboka vraiment après ba Rwandais balingi biso te to ba tekolo musu ba onyoko la biso ba torturer biso pendant que biso moko ba congolais tozo bomana pendant que biso moko ba congolais tozo se respecter te pendant que biso moko ba congolais tozo ko yeba valeur na biso te vraiment maman mimi pa yoza na yebi yo te nzamba limbisa mpona oyo sali yo poza na bande ko mibali na yebi te ku yango eza ku monter to obayaki ye to eza nini oyo esalaki ke oyo exposer ndeko mobali tina niveau ndenge wana mobali azobana mwana mobali aleli lokola mutakufeli mama na tata mwana mobali alelaka facilement te so mwana mobali aleli c'est que likambo wana pena ekotiye na motema ndeko mobali azolela azosaka azoloba loba nzamba zate loba na yebi yo te loba ngana yo tozalaka te loba ngana yo tobimaka te osalinga nde boye mami moseka ndeko mobali azolela okangi kaka motema et ce qui est grave okangi même bilambo zo bana ko filmer okaka bongo oyebaki te ngana za assistante ya gouverneur donc ayebaki ko za assistante ya gouverneur yo po yebaki za vice gouverneur donc comme on a ko bimana et donc c'est que oyebaki un jour okana e po humilier vraiment eloko wana ba jour tout bazo condamner car gouverneur bazo peut-être ça piège gouverneur tatindie eloko mo rezo l'accepter que non eza gouverneur tatindie peut-être pour pas dégrader peut-être pour pas humilier pour perdre poste musala tout ça non a preuve mo parce que juste la justice ya mboka na biso na sali musala na été pour ba enquêter ba yeba nani azana sima likambo wana mais biso lo baka auto moni donc on a oloba auto moni na ndi émission internet ba journaliste musu ba condamné déjà vice gouverneur eza yenda tindi mbatu utiliser femme wana pour trahir maman mini du gouverneur a utilisé pour trahir Justin Luemba mais on a condamné parce que jusqu'à toi c'est la président Fachi a sala musa na e abal parce que mutu ko za dénigrer na niveau monter réputation ba somba monter valeur a mutu ba somba monter papa wana aza mukonzi peut-être bana na classe ba mo ba valeur mo ba pesa bana peut-être moi ce n'était que na wenzi ba pesa que moi respect mo pour maman vice gouverneur mais à partir eloko est-ce que ba respecter sous bana na classe
bana baza sous na parole devant ba camarade na bango to ba mina bango na classe na limité bana wana ba commence ko yoka sonne papa bango yoki sonne bango ba yoka sonne to bika na ezala ba classe ko tout moli muninga ba ko finga yo mama mimi otali te na bande ko basi ba ya mibali te oza na famille te eloko nini poussé yo soko lingaki société de Rwanda ko bimane mbunga ba to bimaka na ombala ebeleza mbala liboso te et puis eloko zo comme ça ba tout viol ceux qui vraiment sonné ba ndako be na nini ke non aye ko violenga oh muto aye ko violer muto aye bikeze lokho ba ko kanga ye ba ko kuta ye jamais ba longa bilamba surtout ba na likolo tina se na ba chaussette alinga kaza la leze ebe ke landa kuna ya ka sala makam na ebe ke za cop na ebe ke za likambo sala na surtout yango papa la biso juste a été ngaki a se déshabiller la nyos mais vidéo de ça zo filmer ka ezo pa ke na ko filmer o ka bongo zelo ko moko ko kana ki yango bandaka to ebiti bo beba ko soki na problème relation na bino za sous ko marché sous te et loko nini o esala ki ndeko mimi a combattu na niveau à filmer un vice je vous dis un vice gouverneur et aka au fingisi ka vice gouverneur te au fingisi ka moi si na été au fingisi bana na été au fingisi ka famille te au fingisi peuple congolais mobimba parce que aza mokonzi ba congolais pour fingisi ba Congo biso ba Congo to bata luzitu bato a respect bata soni hein biso ba Congo to bata luzitu bato a respect to tenera na dignité toi le cas be ko mutute ba mafu mais na éviter mon Congo ya ndenge nini et ce qui est grave au ridiculiser tout donc au ridiculiser tout un peuple hein voire même religion na yo kimbanguiste au kitisi valeur ya bandimi ya kimbanguiste église ya mibeko ya botosi o ba se respecter o ba tosa ba ko ba témoin de Jéhovah ba tosa ka mibeko mami mimi ko kende église to monyo na ba tenia kimbanguiste vert blanc jupe mulaiti na makolo mais ndoko beta no ba c'est ntango beta c'est na yo wana fala bombango kutu ningo sali bongo koya ke no o humilier mobali moi mbala sambora pena ti pas yesu ko kana eza différent par exemple mokonzi mais moi na mobali asambora penza te yonde moi si mutu omisambu si yonde moi si mutu mikiti valeur non parce que moi si mutu asambora parce que maintenant tu vas comprendre que quand tu as mis balle dans ndako ça comment faire ça secret parce que moi c'est surtout dans ndako na ye à côté ça moi ma chérie moi ba nini mais ce que tu vas comprendre que quand tu as mis balle dans ndako donc aux allons au terrain na yo au côté ça balle notre ceux qui pour ça marier mon balle là peut-être yeba qui na être au côté ça balle ndako ça quoi au mikiti sur moko au misisi valeur na yo moko et tant que maman qui mbangwiste vraiment eza mami ndeko mimi asungi biso te ndeko mimi vraiment asungi biso te ndeko mimi vraiment osali biso pasi parce que mutu ayaka ko violer longola bilamba de A à Z te mutu ayaka ko violer afongola ka etirer po ebika ka sali makamna za ngo besoin akima po ko kanga iba ko kuta mais mutu ayaka ko violer a se déshabiller ko bana likoti na se en tout cas elekeli biso to on a besoin de justice vraiment et ça parce que ba biloko be faut la dénoncer pour et quand vous avez l'impunité parce que comme on a un droit de ça n'importe quoi si nous tous mais loi fait la justice fait ça malikambo vraiment famille en la justice ce qui est moi je sais on tika on car bongo mais famille na eba telema moi si na atelema alandi likambo ayeba nani azana sima likambo ce qui peut être solo gouverneur peut car à monter coup on a pas piéger de la biso justice et royebana parce que surtout côté pouvoir ndé makambo pena ndé sala makapaya ba boma na ba otia na ba poison ba sala na ba bé donc on appelle possible que non gouverner pas utiliser maman wana pour le cas ebika za abimaka na ye pour dénigrer bon pour azala humilier pour peut-être zo banga peut-être ya remplacer na poste na mais ngana ngolo peut-être celui peut-être au luka mutu motif pour luka ngata na problème ta mbongo tout le niveau ya musala que non en mbongo mo boye a détourner mbongo mo boye libo monter coup na niveau mo vraiment ya musala quoi mais na niveau ya retoucher intimité ya mutu là non wana vraiment boké musika quoi wana vraiment boké musika vraiment et sali biso pasi na bato ba na Afrique na biso to na Europe vidéo ya ndeko wana esali biso pasi parce que ana famille ana mwasi ana bana ana bandeko azana ba mi ana ba garde corps respect ba pesa kaibo chango wapi et puis pas policier zo kanga un mukonzi na nzoto ni respect zate donc pour la kende le comment bien piégé bien monté policier tanga zo ya so il m'a mimi vraiment ya solo là vraiment que non
naebité donc tout était organisé ne ba pollution ba kuta mutu ni do mutu tante wa za kale so pa mbate non wana da ki da ku monter so ba pollution ba ka zinga wana ba yebeka ke non to kaka koi kaka lelisa tinga to so koma wana sur le terrain donc c'est le comment est déranger biso pena etungisi biso na landi ka ba vidéo ngabite ngabe funa loba parce que ngabe tungisi ke teke na ba ndeka mibali faut eswingai et swinga penanga bino funa loba parce que eto sepeli na loko te faut mukonzi mboka basala quelque chose faut basala quelque chose parce que ezalaka te vraiment ko sambusa mutu boye mwana mobala leli loko munoko mboka ne balobaka botalita poste na musala te mami ni pona mbongo ndeki ondimi ko trahir ndeko na yo vraiment Obi fallait qu'il y ait un policier bon mais sans qu'on filme. Donc bino se posait qu'il na téléphone pour filmer. Agent wana zaki na téléphone pour filmer. Policier wana zaki na téléphone pour filmer. Yo mo ma mimi au filmer. Pourquoi fallait on se filmer pe yo moko? Fallait qu'il se filmer pe yo moko pour tout le monde on est pour zalaki. Mobile bobé tarani bakati ozarane bozarane muto est-ce que ya aza pena nzo ba parlo bakeno mimi tozalaka na yo po anezo sala nga boy mona mbazo lia na kombo na mnoko zo batozalaka na ezamba la liboso te donc ezala ngomba liboso te bozalaka mais pourquoi olinge bima mpoasa ezaki loko ya nkuku ezaki loko cachette siko valeur na yo moko tiango valeur ya famille na otie wa tani ngo tie vie na yo moko pe na danger parce que mutu wana oyo dénigrer ana famille ana ba connaissance ana bande ko apela ba pire peut-être oyo ko sala loko mo mabela nzela na butu oyo ko lobani ba vidéo zo pendant ba tuzo ba mutu zo modire yo ba tu ba bosani infidélité au papa wana sali tout le monde azo modire maman Mimi ba tu ba bosani ki a sali adultère pour ça un homme marié était à peine bino ba homme marié so bala déjà wana mwasi no na ndako o luka susu nini na libanda mbongo ko pesa mutu droit na kosala nyonso te mbongo po même biso ki ba konzi mboka na biso c'est comme si mbongo pesa bango pouvoir likolo bato nyonso likolo biloko nyonso na bana mikie na ba mineur nyonso tout ko sasa parce que bana mbongo na bango tellement po Afrique pasi mwana so amoni mukonzi lingia ko sopa na poza na mbongo na ye moi ça ko bazo même na basi ya bato biloko wana pe comme atila niveau bongo to zonga pe na pande la biso Justin Lwemba c'est que nzambe pas bimisa mutu na poasa boye c'est que asala rapi mabebele parce que nzambe tia ndimi a humilier na niveau boye c'est que asala ka mabebele soit pe na basi ya batu musu pa bimaka na bango yango comme chaque chose a son temps nzambe soka ndimi a dénigrer papa Justin Lwemba parce que peut-être asala ka makambo depuis kala peut-être bimaka na basi batu depuis kala yango nzambe andimi ko bimise na poasa et le comment et go ça maka ndengwana vraiment ba homme marié bo bana ko respecter no obala wana mwasi na ndaku mwasi pe ya krano avanda nzoto peka ebele lo ra dina boy mais au moins zo luka ka libanda mibali bozo to batonda kate vraiment makambo mais ça biso passe mabasi ba komi ko filmer mibali dernièrement tu as sur vidéo moko a yo to ko leka awa mwasi mobali lali na divan na sous-vêtement ba swana kina mobali azu téléphone bandi ko filmer mobali na sous-vêtement mobali na pongi ayebité et puis basi ba comme le roi ba Jezabel azo filmer mobali na sa pongi na sous-vêtement azo do le roi mpuko azo li azo fula azo tuna okolia kaka congolaise na ebité na ba congolaise et comme nini dina la star émission panza pour que habito panza na pour que na likamboyo et comme ni pour na basi bo so ki ba mibali ba na ko filmer so ba publier to déclarer si ko comme biso basi to ko publier mibali maman mimba futa ki yo kombi ba pesa ki yo kombi mbongo esila ka mbongo na 100 000 € lelo ba na tongo ti butu au moins pe sili mais muto zaka mutu vraiment esali passe mingi esali mawa mingi vraiment esali mawa mingi parce que kotala moi seul ko ondimate kazangi mbongo pour comme ce téléphone na eza 1600 € na to tu kawana ndako tali ndako kano e vendre leki même banda rebelle ya poto donc asa moi simo kazangi na mbongo te mais azoluka kaka mbongo ngo ti soki na niveau nya koma soki riche soki azoluka koma ndenge nini ngana bino to yebite mbongo baluka ngo modèle wala te mbongo baluka ngo modèle te déjà oza déjà permis la mikondi donc oza na capacité to mba photo musulu ba président Félix Tshisekedi to mba photo musulu ba condamner ndenge donc oza femme moko déjà oza na renommée oza femme moko déjà oza na position sociale mais nini kaka susu oyo ngako luka ba milliards
Oh sali batebeli ba miboma ne loko yo sali ndeko mobali o mingi ba se suicida soni leki passe leki humiliation leki amibomi pona soni soki papa wana mibomi to midiembi to amimeli poison yo ba orphelin ba kotikala yo ozo bango en charge moi c'est na kotikala veuve yo ozo en charge vraiment eza mingi vraiment eza mawa mingi mibali boteyama bino mpe bakondio botikali boteyama tande bozosamba na bainternet bavideo ya mitakala ya baministre bavideo ya mitakala ya bamikondi bavideo ya mitakala ya badepute non tolembi mpe badepute tolembi bino baministre bozala nao mpe na prudence bazopiége bino d'une manière ou d'une autre bazopiége bino na forme nyonso mais bozocomprendre kaka te boseresedi na boyeba nano nini oyo bozosala boyeba nano nini bolingi bavaleur na bafamille na bino babasi na bino bozotia wapi bavaleur ya bafamille na bino ya basi na bino bozotia yango wapi bamikondi bobanda kozala na prudence bokoma prudent bokoma très prudent na bavideo bapiége bazosalasala bino wana wana mbongo epesi bino accès à tout donc bozosala deso bolingi bozo perdre même ba contrôle c'est papa Justin wana zangi mbongo au foot hotel tant to ba la vidéo zo ba que non moi chez mama mimi ta benga ki alobi aya abi mimi obengi ngana yande pour piéger ngo sala nga boy mais tant benga ko c'est que za habitude ya kendaka na ye ba kushira na bona ndaka mimi mais est-ce que zangi mbongo au foot hotel est-ce que zangi mbongo au foot hotel vraiment pourquoi ko se humilier ko se ridiculiser na niveau ndengwana ete ya mibali mususu ete ya ba mibali mususu ba ya ba militaire ete ya mibali mususu ya ba infidèle ete ape basi mususu pe ba infidèle donc biso tozaka na mulongo tozana nzoto muntu aza parfait azate nous ça la erreur nous ça la akweyaka mobali kutu soka sa tricher na eza ngo problème te moi ezaka ngo moi ni mais moi soka tricher ezaka bien te moi miso kozala mobali soka kozala ba bokelo kozala ba seme ki yebisanga omitié wa valeur nini ba kopesa peut-être ba banga mbongo peut-être ba banga mbongo mais ba famille o ba se respectera pena ozo risquer pe perdre libala na yo parce que c'est pas normal mobali la o ana valeur nini kopesa et autant bona nzela ba hôtel mobali mo boye moi ça trichaka to moni na ba jiba milai na makoloneti muta moi c'est malonga yango omona kama msu yango ko mukili ko ne juger point quoi bon moi mdati coupa mukuse jipa mukuse la nzela otambola bazo finga ndumba beta msu mdati jipa mikuso wana akosa makambo mami mimi mdati ba jipa milai ba roba milai osala osalite muto ata ba mini jipa kola jamais ko se elo kandengwana vraiment eza ma mingi sali pasi mingi vraiment to sengi justice s'impliquer na makambo ba policier wana fa bazala arrêter batu wana bazosambisa mutu ni depuis que basambisa mutu ni même muyibi abomi mutu balataka toujours elamba bazosambisa ye bozo interviewer mutu bozo tuna mutu bazosambisa mutu vraiment na nidité vraiment ata boyinaki ye ata bokanaki ye kala policier wana kangi mukonzi na mutakana na nzoto mukonzi wana na mobali na ye okangi mutu mutakana na nzoto mwasi na yazo tala et puis bo blender neti mutu pamba neti un civil mungo ya pamba banzoka un mukonzi un vice gouverneur vraiment et sopi biso ba Congo et sopi biso pena ba Congo nous Congo azala boité vraiment en tout cas ba courage ba Congo na so baza pena ya kozoka lokolanga ba courage la famille papa na biso Justin ba courage na mwasi na vraiment kotika moko boya mobali na ote po asale lo ka bongo parce que boye ya pas biboma po azana na passe non ya makasi ya humiliation za nango soutenir ye kaka pesa toujours ba courage bana pe pesa bazali ba courage famille na pe ba courage ba collaborateur na ye ba mi na ye bo continuer ko soutenir ye vraiment to pesa toujours ba moral pour mon so ça la carrière peut-être ba si ma kozonga la soubérère a boité mutate ya maka toujours na conséquence était en temps so bandage vine e oyo bandaka la mais nzamba lingi peut-être moi c'est ndaka sambela ka makasi nzamba lingi siko abimise we kwa la infidélité na e pour confondre ye comme ibali basala ka biso ba mabilo ka boye moi so azana malade tanga zo quelque sala boye azoyela moi so na ndaku avant dina e calme ba yeli malade parce que belé ba kufi ba ketu mabele ba zuba sida lu ka ibali infidèle boye vraiment été ya biso ezaki ya bino Nadine Batimba Dina la star la chroniqueuse de Milan voilà ba biba sola kaka mon analyse ça la bien à chaque fois moi likambo eza moi ba analyse ça la bien ba biba sola kaka e ba sola kaka Myriam Mabwaki ba bi vice gouverneur voilà ba dénigré ba sola kaka Sandra Mayo Sandrine Mayo na kata Rome
Myriam Mabwaki na Paris Bijou Kinsala basola kaka Ardi Buta ezaki ya bino Dina la Star bana Italie bana Milan Patricia Tims Mirai Kaseka. Donc voilà, Dina la Star mbote trop na bino tout soutenir nga Fatou Bamato na France bino tout mbote famille nga petit frère propre Fisto Bantimba balandinyo sur émission Panza Poké et sans oublier mon nom Babi ou apesi Dina la Star Valère na miso ya batu mon nom Emile Chutu Babi Jogo la taille économique Babi ba gros bisous na opa yoza pe na belle famille na nga na so famille Chutu pa bazali la pesi ya Claude na Londres mbote na pesi ya Hubert pe mbote boza malamu mwana nga Ulda na pesi ba connaissance na ngai nyonso ba mbote ba fan nyonso tout o balinga nga ba soutenir nga o alingi numéro na nga ya kobenga nga ozana de besoin partager quelque chose 0039 34 77 015 605 Facebook na nga za Dina Star Alitalia Bantimba biso za Dina Star compresseur Bantimba bo s'abonner à trop na chaîne YouTube na nga Dina Star TV. Puis la Dina Star TV nde bokolanda Dina la Star à chaque fois eloko eza to bando partager to bando solo la ndenge ezalaka toujours vraiment nalingi bino mingi Robert la ngote vraiment ba gros bisous da bossa ni susu te vraiment famille na nga na Congo baleki na ngai ba cousine bino tout ba Blanche ba King ba Gladys ba Esther ba Benedict ba Christiane sans oublier grande sœur propre Néné Lekasso pour Babi grande sœur propre ya Marcel Kalombo bino tout na Switzerland ba gros bisous bozala bien vraiment Babi ekenge mutoliaka na ye ayebi ete ozoliala mutu ozomela na mutu menzoka akangela olini ali oliala mutu omela mutu nzoka akangela odan tala ba niveau humiliation boye ete ya biso vraiment mingi Robert yango te Dina la Star ciao